La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Comédienne Moseka bandeko nanga comédienne Moseka nasi boyebi comédienne Moseka en tout cas na lukel bino vraiment photo na ye ya teni ya musala tango azalaka na scène tango azalaka na théâtre na ye tango asalaka théâtre na ye donc na lukel bino pena teni na lukel bino photo ya teni na ye po mingi balinga ba reconnaître ye te soki na tiaki ye na photo normale. Bandeko na ngai comédienne Moseka problème eza nini bandeko mamba ba comédien o tozoyoka kaka na misu na matoi tozomona kaka na misu meli kambo na yebisi bino bandeko na nga eza likambo ya somo o na yebite na banda ko betela bino ngo ndenge nini. Et ali kamona oye batena bimisela bino ka ba audio na tiela bino mo boyo ka ba audio tona banda ko betela bino lisolo na zoye batena bando betela bino likambo ndenge nini comédienne Moseka. Mbote bandeko na nga mbote bandeko bolandaka Xile Botelwa TV mbote na bino nyonso sika bozali bino boyebi tolobaka toujours bonjour bonsoir wana vraiment et dépendara na héros kolanda biso donc na héros kolanda Xile Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo ope okozwa na yo bonsoir bandeko na nga likambo ekwei likambo ekiti yango pe bomoni Xile Botelwa TV aye liboso na bino po likambo ekwei toye liboso na bino po likambo ekiti yango toye kobetela bino problème oyo toyeli bino likambo oyo ya comédienne Moseka mais na ozala vraiment mieux placé ya ko expliquer te nga na otiela bino ka ba audio nde koluba na place na nga na ozala vraiment mieux placé ya ko expliquer bino te na otiela bino ba audio nde koluba na place na nga boyoka problème nini oyo ekomili mama na biso Moseka makambo mibali oyo kowelaka mibali ba comédien eza likambo moko ya soni pe likambo moko ya mawa
surtout mingi kotala ba comédien na biso boza reconnu eloko nga na lobaka ba comédien na biso boza ka reconnu boza bato mo be monde entier talaka bino boa bato mo be bis donc monde entier biso nyo donc mokimo bimbe tala bino boana ba fan ebele boana bato musu balinga bino boa pe na bato musu balinga bino te alors il faut kozalaka vraiment na bokebi makasi kotaba makao mususu. Donc, quand il faut que na bokebi makasi pour moindre erreur kaka mukie au bebisi carrière na yo. Moindre erreur kaka mukie au bomi musala na yo. Ba comédien belé ba boma carrière na bango ba bebisa misala na bango bango moko. Ba comédien belé ba bomi musala théâtre kaka bango moko. Kaka bango mo ebele baboma misala na bango théâtre na ezaleli na bango evandeli na bango comportement na bango surtout mingi kindumba ebebisa misala ba comédie ebele lo ba comédie ebele ba se retrouva bongo otokotanga kombo te baluka mabala me mabala yaka te lo ba comédie ebele ba koma lo ba si je savais ba koma ko utiliser terme si je savais ba comédien belé par rapport nde batambu saka vie na bango alors tango za comédien comédienne yeba ndenga otambu sa vie na opoza mutu moko oleka na internet e ana bato be surtout bata poto e ana ba pape be na poto ana baluka basi e ana musu to luka mwasi na ndenge moko calme o luka mwasi na posa la série mais za pe na musu so luka mwasi na ete posa la série a luka ka ebika o aleka na TV aleka na TV ebi peka oyo tikaka ona kende na leka na ngaso na keki na bimaka na nga na ye ba comédie belé ba osakana bango muta uti poto aye kaka bimaka na ya teka mo mutu mo ba bimaka na bango ba comédien belé bozo koka ko batela sentiment te so bomonika numéro plus 33 plus 44 plus 1 bolengi ba comédien belé bazo sakana bango kaka pona boy alors likambo moko ko eli mama Moseka to ebite eske azaka ka victime o balukela likambu to eza kimbanda nde sali mwana mwasi yana aya koloba ba n'importe quoi o alobi to eza nini na otikela bino ngo bolanda penza na bokebi nyoso. Mwana mwasi na matisi commentaire a mama Moseka likolo abandi ko betela mama Moseka mambunyo sa mibala lekana bango e nande mobala ngo sila boya kaye e nande donc na ebisi bino explication mulai audio to video eza ya mulai ono tikela bino sikoyo tolanda yango biso nyonso alors bande konanga kara boyebi chez Irsi Botela TV zala kana objectif moko partage donc ba partage na bino yango de sala tozala ba partage na bino yango de vraiment ezala bilei na biso alors ndeko okoti na chaîne na biso si c'est la première fois ou visiter biso ko hésiter te ya ko s'abonner donc abonnez-vous partout donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager tant aux partager kobo ça na te partager na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, partager partout. Tinda ba lien tina groupe à famille, tinda partout et osala malamu mingi. Alors ndeko zo recevoir lien na biso tango zo s'abonner ko bosa na te, cliquez cloche ya notification pour que prochainement tango toroya na ba analyse na biso e komela yo esika nyonso oyo oko zala. Alors bandeko nanga sans plus tarder na article la bino kaka ba audio tolanda ba audio wana to fongola pena matoi tolanda problème nini oyo ezokomela comédienne na biso Moseka. Alors tolanda na bokebi nyonso ko bosa na te aimer vidéo tielanga j'aime vimba tia commentaire à bien et ozala malamu ming tolanda na message oyo lisusu Moseka akomela kinga akomelanga parce que c'est analyse ya mama Laure Mbongo onasala Moseka alobi nini totanga ensemble Luka Nzambe bien ma sœur Tikabiso Kimia. Je voulais répondre ceci à Moseka. Moseka nga personnellement na Luka Nzambe te pona ko gagner à mokili. Na Luka Nzambe te po na hérité oyo eza royaume ya mokili. Na Luka Nzambe tout d'abord que ma vie soit assurée. Nazala na sécurité parce que mokili otozo vivre eza mabe makasi batu baza mabe. Ne pensez-vous pas que ngana priaka pona obino ba comédien boyebi. Moi je prie pour préserver tout d'abord ma vie. Je prie pour nazala na assurance na se ya moi oyo et je prie parce que je suis missionnaire.
nazalaka na musala ya kosala oyo nzambe apesanga, nazalaka intercesseuse. Alors mutu aza na mission ya kosalela nzambe, vi na ye nyonso elekaka na présence ya nzambe. C'est comme Jésus ayaki mission, tana ye nyonso alekisaki yango na ba montagne pona ko réussir mission na ye pour un jour azonga na royaume de cieux afanda na droite ya tata. Ebele ba priaka pona libala, ebele ba priaka pona ba neti bino ba comédien bo priaka pona kepoto na bala mokilie monanga. Moi je ne suis pas dans ça ma sœur, zwa kimia. Deuxièmement, ngana lukaka nzambe na kati ya sanctification moseka. Pourquoi na lobi bongo? Moseka moni mobali oyo ayaka ko prédoté na 2023 en cachette. Azalaka veuve. Aza pire vie nanga. Mobali wana to solo la rane bandaka la pour te dire que nga naza oyozo kanisate. Nga naza etulate. C'est parce que na mi yebi. Et ça m'a te belé ba priaka me ba mi yebi te ba yebi mission te. Moi je me connais. Et puis na yebi mission oyo nzambe apesinga, alors je dois prier. Et puis na priaka dans le vrai. Mobali wana nga na yebi. Mobali oyo yo olengela olenga. Aya yebisanga bimafa na yakikini na lingina mona ome moseka zo lenga moseka zo tikela nga tante eza mobali osi la lingate moseka mobali wana aza mobali osi la lingate si la boya mamsi ya boya nga na solola kane depuis longtemps ti aye kolinga yo ayebisinga pour te dire que je ne prie pas seulement pour le mariage. Je ne prie pas seulement pour gagner l'Europe. Non. Na priaka po nzamba sunganga. Na accomplir mission pour un jour. Na kende kofanda na isika ya kimia. Ce n'est pas pour gagner. Comprendre nga? Pour te montrer que na oluka nzambe po na intérêt mon côté. Po mobali wana ayaki koyebisanga. Na olinga kutu na ke matadi moseka zo lenga. Lingi kutu te ba comédie ba monanga. Ozo lenga moseka, moi je ne suis pas un pudique comme toi. Moi je ne vis pas na vie à bakisi lokola yo. Je sais ce que je suis en train de parler. Ngana viva kanakati impudicité te et puis naza mutu akisité. C'est tout à fait normal. Olo bakena tika yo kimia parce que c'est que je parle ça te dérange parce que yo zana kati ya ténèbres et mutu nyonso asimba kakisi na vie azamo wei. Moi, je ne suis pas dans le ténèbre. Je vis dans la lumière. Il faut y déranger. Yo. Parce que moi, c'est quand on a vie à kisi. On a vie à salité. Na vie, kange loko yo. Kotumbo la ramutu oyo abandio na mabete. Po arme nyonso mutu wana ko utiliser okokwea na pouvoir na ye parce que yo mutu bandiye. Moi, c'est toi qui m'as commencé. Je n'ai rien de toi à moi. Moseka, je n'ai rien de toi à moi. Yo muto bandinga moseka. Moi je ne suis pas fille sale. Nazara moi sa salité le quoi yo moseka. Qui vit à tout moment dans l'impudicité, dans de fétiches. Nga nazat mutu ya théâtre ya série oyo. Ba comédie ba oke kotia ba oke soma mascara ya séduction na Brazzaville. Obi ke ba comédie ba bandaka na mascara ya séduction na Brazzaville. Nga na yebi réalité ya bino bozana na kati ya monde maboke. Bo vivara na ba vie ya salité, ba vie impudicité. Banzoto na bino comment ba dépôt ya malédiction. Bo sala que impudicité sans pourtant que se livrer na boulevard. Répands-toi mon seka. Répands-toi. Répands-toi. Yonde folu kanzambe pose à la délivrer. Et là, on se na côté à batu nyonso. Boya ka ko commenter n'importe quoi na ba page ya batu.
toyebani te. Moseka pona kona répondre yo. Il fallait na prier nzamba bimisela nga menu spirituel na yo, identité spirituelle. Et Dieu m'a montré qui tu es. Cherche la lumière. Tika viwana. Tika viwana. Et comme mona liwa. Tika vi ozo sala wana et comme mayo na liwa. Boya kako commenter n'importe quoi na bat page ya batu. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Hein? On ne se connaît pas. Toyebanité. Moutou, il faut un respect à Yomoko. Moi, na moi, si. Tontine, tonton. Il faut avoir. Il faut que se respecter. Ngane na abou na mi respectaka. Je ne peux pas commenter n'importe quoi na page ya Moutou. Si tu m'intéresses pas, je passe. Pour na respect na nga moko. Na mi respectaka. Alors moi c'est qu'à respecte-toi. Mi respecter. Na luki o problème te po senga nga ketika biso kimia. O nazolo baizaka na bakolo nango. Soki message nangezo déranger o mo seka. Passe à autre chose. Moi je ne suis pas ton ami mo seka. Nana niveau mon côté na yo. Niveau na nga na yo eza musika mo seka. Moi je peux te délivrer. Na charge ya milimu ya batu ya ko intercéder. Nga na intercéder ka tina ba prophète na ba grand serviteur obino bolenga ka nga nazwa ka message et puis Dieu me dit prie. Respecte-toi encore. Mi respecter. Ce qu'on mi respecter ba ko respecter yo. Moi, je ne suis pas faible comme toi. Parce que moi, déjà, dans le monde de théâtre, il y a un moment que si là, les carabines ont un esprit. Ce qui déjà, mon bali aïe, on a vivana kingani, na vivana kingani na olingoti. Mais moi, c'est qu'à vient en lobby au lengi. Mon bali wana zalaka veuve, à sa chauffeur. Comme on est beaucoup cool. Bato a groupe Simba Musuba yebi. Alobi mo se katike linga tante azolenga. Na comprenaki que mo se koza faible. Ayebi si obo ke ko li ata na restaurant ya Bellevue obo lingaka. Toza biso bato ba famille bota. Mo se ka. Moi mobali wana lobi otikela ke même tante pour bo ke li na restaurant à Bellevue. Parce que ozala ki à l'aise te. Pourquoi oboya ki tu es méchante? Moi, c'est cause hypocrite. Nazo répondre non audacité parce que c'est toi qui m'as commencé. Botumbo la rabatouté. Il fallait que il fallait que il y ait un restaurant Bellevue, moi était Bellevue. Donc moi c'est kazo kokate azo lenga, moi c'est kazo lenga parce que tu n'es pas assuré. Na vie nyoso wana na taille nyoso zanango. Olinga Bellevue, il fallait que tu les 1 euro. Des euros. Réponds-toi. Nde nanga boti olanda nyonso pona mama musika. En tout cas, vidéo yango moke lobi bolandi mwa mwaso nyonso makamba lobi. Bolandi makambu nyonso oye alobi sans kutunga na bakisa mungwa na bakisa pilipili. Alors, bango mibale bayebe sika babandaki discussion est-ce que eza ki bombanda na kati to eza problème nini oye ayeko démarrer muninga na internet. Kota likambo moseka lobi kaka luka nzambe na ndenga solo atiaki ka commentaire par rapport ya makambo o ya mama Laure Mbongo o prophétesse wana ayaki ko bimisa. Est-ce que ezaki likambo prophétesse wana ayako bimisa likambo nyonso ya vie ya mama moseka? Ayako étaler relation amoureuse ya mama moseka. Pour moi sinon ça lenga mobali na ye. Moi sinon ça lenga mobali. Oh lo banga na lenga ka mobali na ngate lukuta. Moi sinon ça lenga mobile pas ça mobile na eso ka linga sila biso la bola aboya ki na eza mamba sila bisalu alingine moseka a sepel na ye ba lingani na bango ba lingani. Alors moi je pense que ezaki likambute oh moi ça la linga ya obimisa ngo na internet na ndenga likambu mususu comme baswana ki pona likambu mususu il fallait ba memela ngo na likambu mususu. Lero komaka na TikTok soko tie commentaire boye buba matisi commentaire likolo. Soko tie commentaire boye pa ba matisi commentaire likolo. Mais kota la commentaire ya moseka.
alobi luka nzambe na ndenga solo na ndenge ya mabete. Mais malheureusement mama prophétesse na biso abimisi vie ya mama Moseka bandi ko bimisa mobali na kuta linga ki ayebisa kinga po mobali ya kolinga mutu aloba na yo. Est-ce que bozana relation tena mobali wana ya relation bolingo? To mobali wana pa linga ki yo. Poko tala ka simple bwe mobali ka boye bani bo abando betela konvia mama Moseka oh bwe non. Non, moi alele komi atosali discussion na mutu na makao mususu. Mutu wana ye abimise liyo ba makambo ebombama. Abandi koloba no ba makao musu aloba o atika zwa o atika mabeza kitoko te. Eza kitoko te. Okoya ko etale via muninga na réseaux sociaux boy. Okoya ko etale muninga olenga ka mobali e ozwa kisi. Osala est-ce que place yake ndeko ozwa kisi mibala ngo maman azalaki? Place maman Moseka kende ko ozwa kisi mibala ngo mama oyo mama prophétesse azalaki? Azalaki lelo ba komo lo bialikamba ba profession on peut komika mutalala la mkiza loti ndoto aya pelisi live alala la mkiza loti ndoto pelisi live nzamba lobeli ngai ye le seigneur m'a dit ye nzamba révélé nga non eza kitoko te eza relation bolingo na ye okoyo bimisa relation bolingo muninga na réseaux sociaux en tout cas boyo kibino moko problème ango nini o eza ko se passer problème ango eza nini na sirto yoki biso moko ndeko nango okoti na chaîne na biso mba liboso o meki ko partager et ozala malamu mingi conseil pe pona mama na biso Moseka en tout cas babilo musubo éviter na bino ba commentaire ngane na abwe na éviter na ko ba commentaire na ba TikTok on a po ota commentaire be ba matisi commentaire na yo ba lobelo ba maka mususu na ndebo ba star bo ezamba babilo mususu ate kotu ate suyo na motema kokeno ko commenter te ko luka no ko tia commentaire te ko tia na o commentaire te to yebi ke ba star rebele bozana ba faux compte so bo se la ta ba faux compte pona ba commentaire po bozara nango et ozala bien mais ceux qui pensent que oka na compte non normal que otie commentaire ezapé bien te présent batu musu baluka ba salir ba réputation batu kana ba commentaire otie commentaire boy aluka tombolo wa salir réputation na yo alors bande konanga merci ngana bino to suki wana abonnez-vous commentez likez partagez nzamba lola opambolo donc ceux qui nzamba no pas liboso koti na ici Botelo TV partagez biso na Facebook partagez biso na Messenger partagez biso na WhatsApp donc partagez biso vraiment partout nzamba lola a kopambola o ko bossa na te ko cliquer cloche de notification pour que prochainement tant to rien na banalise na biso et komela yo bisika nyonso oyo oko zala ngana bino to kutani à la prochaine occasion ce qui est soazongite bisous bye. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.